parle tambo kongale, qui parle tambo. Ok, parle tambo kongale, qui parle tambo kongale, dide, on nous sait quand on va couper. Qui parle tambo kongale, qui parle tambo. Bonjour, 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 bonsoir. Ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambo tebele bisika biso bizwi bino. Nzamba lola apambola bino. Merci na ba abonné na nga nyonso. Merci na ba oyo balingaka la danoise. Merci pe na ba oyo balingaka ngai te. Et puis voilà, dans la vie, ce que vous avez qui bato nyonso balingi yo, en tout cas, na ebité sur aux anandien, parce que na mokilizaka bongo. Tanzambe bato nyonso balingaka ete, Satan pe bato nyonso balingaka ete, Yesu pe bato nyonso balingaka ete. Voilà, donc mais toza na se ya sule baoba bayenge na bandeko na biso ya PV ya Longo. Vraiment topesi pe bambote ebele na ba oyo nyonso baleka na église ya MMA, topesi bino bambote ebele. Tobosani pe te ba oyo ya biso ya ba témoin de Jéhovah, ba shalom na ba homme de Dieu, ba chantre de l'Éternel, ba shalom. Et puis tokei kuna kintu adi na bandeko na biso kimbangiste. Voilà, bandeko na biso kimbangiste kintu adi vraiment makasi. Et puis salam alaikum na bandeko na biso ba musulman. Tout est tendance confondue, vraiment ba botebele. Yes, 5 doigts merci na ba chef coutumier na biso. Topesa bango bambote ebele mpona tozanga na besoin na bango na ntango tosalaka ba mariage na biso. Bandeko na nga boza na se ya sule baoba epa mama leki na bino tata mwasi ya bana na sule baoba mwa kopo ati kopo ya kafe elekaka bien mikolo moi makasi lobi biso tozala lelo toza na 36 degrés, en tout cas bière ekoleka bien penza wabula, en tout cas ekoleka kitoko makasi. Voilà, bandeko na nga nalingi to solola. Avant to solola nazotiela bino film oyo video oyo ezala video ya kala, ezala ya sika, ezala ya mokolo nini bino bolanda kaka, parce que oyo eza likambo ya analyse. S'il vous plaît, nazoloba nazo insister, video oyo ezala ya kala, ezala ya sika, ezala otalango deja, soki ekweleli yo yotala kaka, soki omoni ke oyebi yango deja so otalango eza ya kala, lekisa landa siko analyse na ngai, ou bien olekisi kaka ozape video mobimba ovandi na yo koya kotiela nga ba commentaire te ke video eza ya kala, parce que ba commentaire nazana yango besoin epesa nga mayele, epesa nga ndeni na osalisa na kotambusa musala na ngai. Alors ne viens pas koya kokomela ngai kopesa nga musala na tanga kaka video eza ya kala te, nalingi na nga phrase wana te, ezala ya kala, ezala ya sika. Voilà, yotala oyebi yango lekisa video kende na analyse. Voilà, merci. Twende. Mais je suis place mbongo na ngeza ndambo. Aïcha. Yaya na ngai, oza yaya na ngai. Ekosala, je sais pas. Nazoloba na miso papa na miso azali ya bazali. Ah. Soki ngai meje na kota. Oui, ba kangi kangi. Mais na koti na boutique na yo te. Siko mbongo zwi ndenge ni ya mi je suis mbongo ya. Nazwi na koti kuna na magie. Est-ce que na koti na kati kuna na magie? Ayo. Hein? Na koti ata na maison muteka ndé na vanda ki na zuma pa na telemi na kei. Hein? Na koti na magie ou bien na zala ki se benda mbongo ou bien. Yo kanga ki porte. Te na zolo bana. Yo kanga ki porte. Kuna to uti papa na ngai ekanka ya meje. Omoni copine na nga mwindu wana yepe tozala na ye. Bengela ngai. Yo, wapi mwasi ya mwindu? D'accord. Aisha, nazala na mbongo nati siko na vandi. Yuko bacheki okopo. Kandi bacheki. Omonde bacheki okopo. Avant je loko pa le fosenga. Yokani yo senga kate. Na bano lobela ko makambo a bindi. Yokana ngai? Vous simba eloko na ye na maison il faut lobaka na ye ko bomba ra shooter. Ebima.
On s'est dit, papa, ça. Il y a l'histoire, il y a maman, on a mon frère. Kambu basala mboa. Sukaka na mboa. Ozo filmer kwa ngote le tekaye. Non là ça pour bandonner babi. Na kosela ke makambo. Tura liboso téléphone nange bunga tozali na ye. Emeja boy kontima. Kabo ya wanga na bandonner babi ke ngai na kosela ke makambo. O siko papa o exa deuxième tour. Allez papa vokape. Maman. Tosengana. Excusez. Soki ya solo. Kangi pour na mal chance. Hein? Ngana sala nga place bobuta kuna te kuna bobuta ki bochaki makelele. Nga za muta makelele te. Ça va? Nga za. Tranquille. Te no la sala débat. Ça le lote. Soyez là bien que matin bimi pété. Ça va? Papa faut qu'appelle. Oui, c'est. Mama tango moni na cha oyo na ningaka sincère. Tango moni na zo cha na komi na niveau na cha oyo na moni ozolela mingi. Ça va? Yango moni na komi na cha na oyo, hein? Kopo Jilanga moninga oyo bwaka inase tikae soki mama yebelo kote mama boso la bien Ya meje toza famille oza ya na ngai. Si ya moyen tambo etikali ndambu yebisanga pia ngai famille ko kabwana te ngana otoko ngana ozaka leki na yo ya timu kolo Yesu akoya tiba ko bandela mokina ozaka leki nyo mwende pe nazabu nazolo bana yo nazolo bana o nazolo bana zo tana mutema nganga depuis lobi bozaki na ndako noko ko bemu peta na kuzu pembeni leki na ngai tala boy tina ndimi na ngako ya boy na yana nzambe na lola ya mejina kopo ekangi bozo boya yango kasi nazolo bana te na yebi eloko te en tout cas soki tiba kotuba mbeli batuba na yebi eloko te je suis innocente parce que kopo ekangi maninga te pani ekangi yo Aisha ya meje Aisha papa naza ndeko na ye mama meje papa ata ndambu soki etikaki zongisaka na mayele na ngana ki buzoba na ngai fumu oboye na ye c'est ça? Est-ce que beaucoup qui kokende komi vanda te kuna bosolo la boli simba te wapi et pas na bino et chama kelele boy bozo gaspiller pour le moni ko pour le longu na balabala soki 1 million na nzoto ça va hein? yo sane avec ya za moi ici kopo oyo tozala na confiance ya moto te makambo kopo oyo ebomanga bana makambo kopo oyo ebelisaka liboma na bana alakisi yo ndenge mwana mwasi akomi liboma na kopo na ye na nzoto azolongola azodeshabille bilamba ye moko samba simba c'est ça nalingi kokoma na dimension wana te mpona pesa famille wana ezalaka soki moto ya libanda tango tokangisi oko porobi te wana nganga lukuta sala ngana mona makambo nanga. Voilà bandeko nanga bosili kotala video wana na video wana oyeba lisolo te eloko eza wana ke ndeko oyo azo filmer grande sœur na ye ayibi alobi ke grande sœur na ye ayibi ye aza na boutique atekaka biloko mbongo na ye ebungaki alobi pe moko musu pe ba montre ba biloko neka ebungaka kaka balo en tout cas mbongo ne bungi alors azaki na camarade na ye pa zawanda so bolandi bien camarade ne aza mwindu pe boye azalaki wana leki
pe babengaki ye pe ye pe bandaki na camarade na ye bakepa ndako ya nganga kamataka kopo atie moto na kati après abandi yo na libumu soki ekangami yo cela veut dire que yo mutu oyibi eloko wana alors soki ekangami yo te yo nde oyibi te donc ta bake na ndako ya nganga babandi na camarade ekangami ye te ye moko pe fi yango azoloba ye pe batiaki ye kopo yango ekangami ye te batie na grande sœur ekangami grande sœur azondima kaka te donc bayesu bapelisi su kopo mosu ya mibale bamamiki ye lisusu grande sœur azoloba kaka ye azwi mbongo wana te aza vraiment bon bino monde bomoneli grande sœur nayebi te est-ce que elobeli ya grande sœur kotala grande sœur est-ce que bozo komona mpenza ke grande sœur ayibi ou bien ayibi te bomeka na kotia bacommentaire voilà donc et puis ngai eloko ka etouche ngai ntango babengi soki boyoki mpenza na ebandeli bien papa nganga wana abengi su fi wana atiaki ye kopo aye akotisi ye ayebisi ye ke à partir d'aujourd'hui soki na boutique soki olingi kosimba eloko nyonso olingi osimba ya fi wana il faut sala nini oyebisa ye oyoki fi wana alobi ayoki babimisi fi wana voilà et puis fi oyo azofilme wana eza grande sœur na ye ngai eloko esalinga mpasi yango nazoloba eza mpasi na biso bayindo tolobaka biso bato kaka tolobaka te ke bakongolais ka non parce que bakisi oyo eza makasi na batogolaise na batogolais nde bomona bon baza bato bakisi ya koteka me banigérien na mpe baza na bakisi mpe ozomona eza kaka na communauté na biso te mais eloko kaka esali ngai kaka komplike mwa pasi na mikolo oyo nde toyoka ba slogan Jésus revient bientôt nde toyoka ke en tout cas nzambe akitisaki nini babenga ngosoni akiti molimo mosanto na bakor nyonso nzambe tozoyoka vraiment ke makambo ebele ezolobama tout autour ya notre Dieu le créateur. Alors comment na siècle oyo mwasi aza na boutique ozoteka bandeko nanga mais yo okendanga na ndako ya nganga parce que ti amema ndeko ne pa nganga cela veut dire que akendeke de pa nganga et puis nganga azoyebisa mwasi camarade ne wana yo avosimba eloko nyonso na boutique wana il faut yebisaka mokolo ya boutique vraiment bandeko na ngai nayebi te komba tokoki mpe ya biso bakongoi tokokoma na niveau ya boye kopesa confiance na nganga mpo na nganga ndenge aza wana mosusu mama bato kotala boye ndenge azolobela bon nayebi te ele mosusu l'apparence eza trompeuse bandeko na ngai l'apparence eza trompeuse mais comme ndenge azolobela wana comme si mama bato ayibi na ye te parce que kopo wana ndenge bazotiango batiango nanu moto na kati ntango bazotiango moto na kati eza lokwa ezobomba nayebi te soki oxygène soki eloko nini alors ntango bakobamba yango partout bakobamba ekokangama en tout cas oza na chance mpenza ke soki bosala te expérience nde bomona bato mosusu bazalaka akei mpona avimbisa masoko na ye derrière na ye bafese bazwaka eloko mo bolokwa nzungu batiango moto na kati kuna na kati ne batiango moto wana eza lokwa neti soki mpe occident koyebi te eza bato mpenza bayebi bien physique donc eza lokwa bachimie donc lokwa eloko moko boye esali ntango bakobambo pouf na bafese omona ekangami moto wana sikoyo echauffe yo na kati bakobenda yango pouf ale bafese evimbi eza mpe ndenge moko ekozala mpe je ya nganga ozomona ntango aye pa fille wana ntango mosusu deja fille wana nani sœur grande sœur oyo akepa nganga kelia pa nganga bi nga namonaka lokwa ya na nga moto ayibanga bambongo namonaka soki aye na boutique eza ye nganga bi problème eza te yaka akoza mpe eza nango ye te alele akepa fille wana atie moto moke batie fille wana boye ekangami te mais le batie pa yaya bashali pena batie ekangami ye bomoni donc ekozala baje ekozala mpe réalité yango wana bandeko na ngai esalinga mpasi ozomona eza mpasi tokoloba tozwango sikoyo na de côté toloba premier côté toloba vraiment ke yaya wana ayibi ndeko mwasi oza na boutique na yo grande sœur na yo ayibi mais omoni ye te
oza po soupçonner pété et l'autre côté mais oyebi kaka kotaki azalaki wana mbongo no ebungi d'abord pona o soupçonner na grande sœur no ayibi bande ko nanga to mona ke respect na biso penza ya biso bato comme osila donc oyebi ke yano pa ko yiba pe mais okanka munoko tellement moni ete ko bana na ko lobandeni obana ko tuna na ndenge nini ata soko lelo yambi bapaya na ndaku ou bien bapaya bakei emso bamso bazaka ke soko na toilette alongoli bag na ya mariage emso na ndaku a déposer on na lavabo ana asokoli maboka ke bapaya ba moni bag la ba moni ka eza or bayibi muto mo aka yibi aketeka siko eza pasi kapono benga bapaya wana poza na preuve te obenga bango lo babango ngala tika ba bijou na ngala toilette na tika biloko na ngabo olbika imprudence oyo ya ba yibinga bon opa ekotala ngeza grande sœur nanga eza yaya mobali nanga eza boy na osala ndi bo supporter ka perte bande ko dans la vie yango bo na mundele azana ba compte achaka ba mbongo pona en cas ya perte yango mona batu ba société basala ba assurance parce que bako yiba bango pe en cas perte ok o déclarer que non ba yibi ngai mais eza vraiment pas si comme on a yana yo et puis aza yana ye au filmer azala yana propre azala ya camarade mais c'est sa grande sœur au filmer ye au bois qui na ba réseaux sociaux biso petan boboa karabandiko tokozwa to analyser ngalo ko yelinga bo batindela ngango personality TV bambote belé atindela ngango na analyser nanga alors je regrette sur aza yaya nanye na yebite yango to lobaka mi batela oza okoti na toilette kanga ba filmer on na kati ya toilette o ba lancer na réseaux sociaux biso so tozwi so esprit nange beti na analyser. Donc boya ka ko condamner batu te pa nga na ke na ndako banganga te na ke place moko te na ke ko mona feel boy alors bande ko na ngai tala biloko ande wana ata soki nde moto ayibi oza na preuve te donc yoka idée mbala moko omemie pa ya nganga ko kosa pona kabola famille nganga za muta lokuta ba una mbona ba pasteur ko bazaka ba lokuta wana bazala banganga so moni mutazo lokuta so sa kabola bino famille azo kosa makambu yeba ke déjà ça azanganga za muta satana omemi ya na komi lo kwa zoba bwe azape na bana ko mode bwe tutengo mbone longene la kisaka azana bana azamspela msuna mobile nae okosambwisa ye bwe ce n'est pas bien. Alors eza bien te bato ba koleli makambo biso toyokela bango mawate mais to pesa conseil na ba futur o ezoya batu ba koya na erreur oyo te yango nda musala oyo ngai na salaka omoni yango na oloba yo pe yaya leki no azana boutique azo débrouiller soko to cheke neti ayibaki to pesa pe conseil yo pe yaya leki no azo débrouiller soko zana mbongo te quand même senga sala loko a penyel Matthieu 7:7 ko ka sonite yaya kota te na ba réseaux sociaux senga ko senga ezali sumu te osengi obi osengi leki na yo leki talanga yana ola msuna ina teka mapa tala na zangi boy so ozana mwa fond ozana boutique ozana boy osengi yaya biso ezala bien oyabu oyibi mbonga leki no tangu yo oyibi siko leki no elakiseke magasin ko okanga mape te busuka na sima magasin wana leki no azosunga yo te mele mso asungaka mama boti bino mso asungaka baleki no pe mususu mso yo so bala na yo leki no ayebike yo yaya obala alors azana mobali no asunga yo ya mso ya azosunga bato alors yo kamata oya oyiba eza pe malamu te eza malamu te koyiba eza bien te senga bakopesa yo ozomona koyiba déjà avant yiba mutu cela veut dire ozo jalouser ye donc ozo na ebité parce que pour na acte wana ya oya kosala muninga mabe oyiba koyiba déjà eza kosala muninga mabe eza bien te vraiment en tout cas ya pe osali ma acte moko ya mabe voilà toke siko kota leki wana d'abord oyo heureusement abombi elongi naye
po soka bomba ki longi te nga pa na kosenga na mokili momba boutique ya leki ne bokota te wana ba benga ngo ba boutique satanique yango bandeko na kande bolobaka osombi eloko mo apendo bimisi mbongo na yo osombi eloko mais balobi su faut tiango likola ba prière il faut sambelele eloko wana en tout cas batu ba na raison bino nyonso obolo balada no soko sombi eloko sambelela ngo na boza vraiment na raison na pesi bino 100% raison bandeko na ngai 100% raison butala loko boutique ya fiyo eza boutique moko ezala déjà na banganga eza déjà na misala mabe na kati tala déjà ba règlement bazoloba na mwana musala na ya yakina o fiyo wana yakina bomoni elongi ne pe bien ta boy ko filmer ko te longi mwana musala na mais a préféré asambwisa ya na ye ebusu pe ya na yibi na ite po ba ko ke panganga eza kisi contre kisi ozo comprendre eza kisi contre kisi parce que tokoza la ke mwana musala yibi a déjà que azana nganga moko plus puissant abike akenda oyiba ke panganga moko plus puissant akangi déjà yo sikota nganga nyoso yo kokende ata sali yo atali bo baomona na bango yete tamsu peza mwana musala mutayiba oyebite oye ko yapa yana yo boyana yo azana sans protection nganga siko alekeli bando yango to priaka po soko yibite ozo prier ba meyo panganga d'abord ngana okende te donc mema kutungata na pas pasteur mo boye pas prophète mo boye soki pazanganga na yebite mais odia oyebisinga to oke panganga na okende te mais kangisa ngai kotsanga kasho sala okosala parce que ti oke panganga ti bakangi ba biloko batiena libumu to yebite so nganga yibie akitisie ba nombre à jour na samokili to yebie loko nganga bendie na nzoto te alors ce n'est pas bien yonde ko mwasi penza ozo boutique nao eza fondé d'abord pas dans la prière mais na nganga et puis bayibi loko mbala moko direction okene pa nganga alinganga pe ko peso bakisi kende ko protéger nini na yo magasin na yo parce que moyibi akota te yo pokei mais non eza normalité bandeko na ngai eza bien te donc maman ndenge na so boyebi grande sœur boyebi boutique wana bokota na ba boutique abongo te eza ba boutique eza kokoti otiki chance na ona kati osombi pe loko kuna musumbongo no eke na misala mabe eza lengite mais entre temps toza première tam sous deuxième pays tam sous troisième pays en Afrique oyo il y a beaucoup d'églises o to so bokoti na internet to kozala pe bato liboso o ba pasteur ba congolais baza toujours na ba réseaux sociaux kotindela biso ba prière ko sala boye mais tala makambo ezoke na Congo bato bazoke na bango na 21e siècle bato bazoke kapa banganga en tout cas salinga i passe congolais non na ba téléphone na biso tozoyeba te ozoyeba te osola nana otindika mwa voice muki pa mutu boye a capter voice wana apandi yango atindi yango sika mosusu en tout cas eza vraiment passe esali bien te yango na analyse kana zali nango moke mpona koconclure en tout cas bandeko na ngai soki oke somba eloko surtout na baboutique ka oyo ya banoir mingi ya banoir oyo toboyi te na bamindele mpe baza batalisma na bango mais baboutique ya banoir oyo sénégalais boutique ya basénégalais boutique ya bacongolais bani biloko nyonso sombi kuna il faut prier parce que mingi basalaka misala na bango batiaka nzambe liboso te bandeko bomeka nano ofungoli boutique otieka nzambe liboso tomeka nano parce que tozo mo bato bamekaka te tant saka commerce na ake ko protection na misala mabe eloko nyonso ozosala kaka ke misala mabe te bandeko bokeba bokeba penza surtout na ba conseil même biso bato salaka ba YouTube o bato pe babenga biso mwa zo pe conseil moko ba prière moko pozo comprendre te mais nyonso to na to salaka attention ya bien ozwi ya mabe obwaki mutu biso koyaka lobi ote eloko ka muke boye sala ngo ka boye okosala boye sala ka ngo bosala boye bi non nga na otalela ka nzambe c'est tout ozala pe à l'aise
banganga wana bapesaka balu ebele okotala nsima te okolia boye te boye déjà bagene prière kaka oyo bandeko nga na yebisa bino bagene kaka oyo okota gene na une semaine nga namona yango mosala ko naloba nzambe une semaine alia te alisiko okende mpa nganga kobamba yo babiloko epa nzambe okoloba nzambe nayoki mposa osala gene me na okoka na nga te papa nzambe aza na ye akoloba ok ma fille je t'aime beaucoup olobi vérité okoka te moi je te protège mais mpa nganga te soki alobi pesa mwana fille oyo azosepela ke mpa nganga akotisi yana ye babiloko après kokotisa yana ye bon soki alobi nganga soki alobi ok nakotisaki yango na libumu yo moko omoni naponaki esika mosusu te mponi naponi liboko te mponi naponi mokongo te naponaki ka libumu sikoyo ndenge eza wana nakotisi natiaki yango mpe mibale fo bana no mibale bakufa yebisanga okozwa nini mbongo yo perdre wana ekokokana na milimo ya bana na yo na ndako bandeko bosala attention wana ezalaki analyse ya mama leki na bino en tout cas biloko wana nyonso fo totika yango bandeko na nga toyeba totalela nde nzambe toboyi te so bayibi yo eza pasi me talela nzambe makala moto kozala likolo moto wana soki mpenza oza na bonzambe moto ayibi yo tia yango mpe na mabondeli bandeko komona mpe na ntongo moto yango ye moko aye kozongisa mbongo na yo tout eza possible mais ok epa nganga alobi ke yaya moto ayibi yango mais yaya soka azani nango asaliaki yango mais na bonzambe mutu kuta okoka ta koyibo te aye penza moni mbongo no bwa okoka te nzambe mosusu mpe aye mbongo eza wana me nzambe aprotection na bakila na yesu ye azomona nango te na bomona te obosani mpenza eloko no bozoya mbangu nzambe so bamoni bato mpe balekani bazwi na bango yango te nzambe aprotection yango yo moko ata okomi na esika yango puf omoni yango ndeko mosusu mama mbongo alikelemba ko azwi bambongo bato alikelemba boye baka bambongo alikelemba awa na Londres bambo bato basaka alikelemba bakozala meme 25 na likelemba moko mama na kongola bambongo alikelemba azokende yango keke etika bato pa motu bandeko mbongo wana tika na mwa sachet asoka fo pa mo boye ekweya bandeko nanga ekweya epi batata wana oyo bazala na ntongo balokotaka bapikipiki wana na nzela balokotaka basalite soki amoni sachet bongo papa ngo pa bandeko koleka na nzela wana mama wana akomaka na ndako ya mwasi wana apesa ye mbongo ya likelemba boye mbongo eza te mama ngo pa kendeki na ye na bisi te mama lobi nzambe mbongo ebele bo nzambe na ngai bongo ebele bandeko na nga bato baza likelemba bato 25 combien de bato mama baliaka na mwa moko bato deux fois mama nzambe 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 alola mama wana alobi nzambe eske kwe na bimi nango abengi mobali ne na ndako papa omoni sachet mbongo abi te me tokonte awa ozaki nango na saka me ozwi mpe bisi te ozwi eloko te akota eka mpo nazwa soki nini na saki ne soki nini ebimi ekwei mama na bi nzambe nango banda wapi kozongisa nzambe na ngai ye nzambe azozonga ka nzela papa wana azoleka oyo alokotaka basachet asali te ezalaki mpe na sachet azwi yango te bandeko na nga azwi yango te akomi ka bamoni yango obike na papa ngo kuta bangi aisi papa na bi nzambe tela nakwesi sachet ezalaki na mbongo papa nga alobi namoni yango te tela ndenge nzambe abateli yango po mama wana asambelaka abateli mbongo wana abateli ye azwi mbongo wana donc alobi non azongi pa mama na likelemba alobi te parce que bambongo ndenge wana batia yango na babanki te talaka bato ebele bazwaka basocial so bato ya 15-25 personnes batieli yo mbongo na kati ya banke akokanisa mbongo eza mbongo ya baterrorisme akokomprendre yo te alors basala yango kaka me kaka maboko tala mbongo ya 25 personnes soki ekweyaki ye anga asuka wapi angaka banda kodefela yango wapi oyo kaka oyo badepression ebandi mutu bandeko nanga c'était ça alors bozala bien ezaka bakadre baconseil nyonso kaka na bonzambe bonzambe nde eleki biloko nyonso banganga oyo eza baje kaka okoya kolia mosusu moto ayibaki yo motu mosusu abombongo aza kutuna na liene yango te yo oyo kosambwisaka yana opamba donc voilà on est au milieu donc voilà quoi
bozala bien. Je vous aime beaucoup. Vraiment, solitude déjà bien te bande konanga. Binomo bozo mona na communauté, dépression, batu bazo kufa, batu bazo bela maboma, batu bazane sengote. En tout cas, bande konanga solitude déjà mabe. Alors, boya ebele, kobanga te, qui risque rien à rien. Yo ya kaka benga, tante chance na yo, au mona pe, au sepeli na yo. Benga la danoise na 0044 74 59 62 52 17. Au benginga to solola. Bomoni numéro nanga yango na pesaka. Donc voilà, so on a besoin nanga au ligi na sali mission au sepelite au benginga. Au lingo finganga au benginga. Ozo luka libala na yo au benginga. Ozo luka pe conseil parce qu'il y a aussi des gens to aider ba to belé. Mais un jour pe le quoi ba congolais balinga ko témoigner te balinga ka eloko na zui alobika merci nzamba pambola yo nde yango bomona rapete mais ngai bat babenganga ebele bazui ba conseil ebele papa les sages vraiment azo aider communauté na biso na ndenge ya ebele penza. Alors soza na problème yo salo pasi kokota na dépression te bande konanga pardon, je vous aime beaucoup to yena mboka musika ndenge toya na poto boyebi ke bamsu ba famille na bango bateka ba mapango msu totika ba mama na biso ba locataire mais balobi te toteka ka pona la danoza ke na poto. Alors yo ye na poto awa komi na okomoke okene ko mibwaka na train okufa ou bien omeli poison ou bien obwaka mina ba étage te bande kolanga te problème nyonso boyeba keza na solution sauf kaso mutakufi solution ezaka lisute mais problème nyonso eza na solution. Benga to sololi soki nga na ozwa tana nga bwe po na yoka kabino bozala bien andok bande konanga ezateke na makasi nanga na okokate ezaki nzambe nda lingi moko amoni ke na pesi confiance pas ba pasteur naza déçu na pesi confiance bwe naza déçu tikana bando bimisa nanga ba mama moko ba tata moko toze belé bana mibali pe bazali bino mo pe bazoye boya toza na masola Jonas toza na de show toza na papa na biso oya fitness. Donc ba papa pe ba komo bimebele pona nini to la musa conscience. Alors on a un problème je ne suis pas seul toza na ba confrère na biso belé obengi okozwa solution o pe dans un problème benga papa les sages pas zawana pona bino en tout cas solara bien aza papa moko na ebité na tuna ka nzambe papa to kutana ndeni bande konanga te aza papa asungaka. Donc ko lembate voilà bobengi la danoise to sololi to makamu nyoso to solola to bimisa ngo na télé te so za na makamu ya secret to sololi ka pe esuki na ngokawana bo yo ka pe la danoise ta beti li solo nango non soki ndo na beti cela veut dire que lobi nanga lobango. Voilà, alors so na lobi likamoko sepelité en tout cas benga ngai soki omoni ke kozala impolite neti mama na biso mo na Londres na osala live yo okozwa BBC muto osala information na BBC alors zupe téléphone no obengi ofingi ye obio lobi mabe osala ngote parce que bozo respecter ne batute naza mwana mukete naza mama leki naza tata mwasi naza la bandeko pe ngai ope baza makasi pe ope baza kuna ngai nde bomona nga boy naza leki propre bozomona ya bato makasi ya bato maboma pe oyo nyonso aza na Belgique wana ayebi mifune boyebi mifune boyebi bien oyo atambo wana kester alatisa kester ya mifune ya nanga soko otali elongi ya mifune otali nga olobaki ya solo aza ya la danoise aza ya nanga aza mutu donc mutu moko ba trouble aza maître mifune place oza ba gros bisous yaya donc yaya nanga jour musu da ko publier ba photo yaya nanga ngai na yaya nanga maître mifune donc naza pe mutu moko te boye oboza bo kansaka rato sakana kana la danoise mobile nanga pa za mutu makasi abomba na l'ombre donc boya wana te boya ko intimider bato amoni ke na sali mabe alinga porter plainte kende ko porter plainte nga na kamora congolais soko lingi porter mutu plainte ba lobaka te yo keka ko porter plainte to yo kaka convocation yelingai awa kende ko samba
Yubilo kaka na koto soko ba reporter au plainte. Banda boloba plainte ti tolala tolamka plainte yango ezala te. Olika ko benga soko osambwisa mungongo na yo na media bat baba na kufinga yo balobelo mabe. Yo mwana mwasi obenga nga na live. Siko gagner ni. C'est pas normal. Ce qui muto monike là de nos azobelo moko ya bien te komela ngai na ata na note que là de nous en tout cas non changer place au momone mwana nanga te na lati chapeau alobi non là de nous toza bezo longola chapeau to mon elongi no bien te avec tous les respects suki na ngai kutu ezaki des ordres mais tangu bosenginga et puis zolobanga là de nous azala ka tetu fi yango okantanga na to discuta to swana mwana mwasi wana azamuta el gauche batindaka bino ka boyaka koloba kaka mukolo moto ya nzambe ekozbanda kozwa bino bokomi donc olobi ka boya le moto ebimi yo na se nde place bobanda okanga minoko na bino biso to nzambe ayebi pourquoi abimisi vent oyo bosepela na bacommunauté mosusu baza nango te même na communauté ya babrazavilloise bato bakongola Brazzaville baza na bachroniqueuse te lelo bokoma kofinga biso bachronifuati entre biso na biso pe tozofingana chronifuati moko boye ya Londres tozofingana entre biso na biso. Quelle bêtise, quelle bassesse. Alors siko bino bafani bofingi biso msu boza na raison entre biso na biso tozofingana mais so boke na communauté kaka ba voisin na biso Brazzaville baza na bachroniqueuse ebele te baza na bato lokola biso te oto opesa conseil na communauté baza na bango te boke na Angola baza na ngo te bangolais oyo balobaka baportugais wana baza na ngo te bango so bayaka kojembele pa na biso batamangala parce que nzamba abenisa biso ole bopesa biso respect bino mo bandeko na biso bozomona biso batu pamba eza problème te mais siko tokokoma ka bongo oyeka kofingi tofingi ngana yebisaka bino kona yebi kofinga sina yebisaka bino je m'en fous bafani nanga buko biso boko regretter obengi kaka bongo fingi nga na fingi yo siko tokotambola na bino bongo mpono omona make kuna basakanaka te parce que eza normal te obenga mpe mutu na fona osala émission mpono ogangela ke papa bo est ce que papa biso tolobelaki mutu nyonso aza na motema mawa yo nde ozolela mutu yango obenga kutu ma ya miso eza te mungongo ya bato kolela te epuis ozolanda ngai na live ozolela mutu alelaka alandaka akotaka na YouTube n'importe quoi vraiment bandeko nanga c'est triste bosilika te mais lekelaki nga non ce n'est pas ça eza bien te soki bino bata Londres bomoni ke nazalaka londonienne te nazalaka british te nga naza danoise naza na nationalité danoise navandaka na Danemark ndako na nga eza na Danemark donc nayoka te mutu mbala ezala mutu moko taloba nga susu yo vandaka na Londres navandaka na Londres te so navandaka na Londres na ngai nazala londonienne naza la danoise. Voilà, merci. Bozala bien. Bisous, bye, je vous aime. Tukuten bakala mingite. Love.